moko kuteleka soki wapi wapi toyebi yango te lignage na bango na biso toza bandeko te colonisation spirituelle tolingi tolongwa na buzoba wana tolingi tolongwa na pasi wana fumu kimbango asali makamusi asalaki na maya nkamba biso pe tozosala na maya bangu ça témoignage dit la leki liboso na bino mpona koloba makambo na moni na mai ya papa Nzuzi Koya apesaki nga mai na memi yango na ndako ntango nakomi nango na ndako tokomi 0 heure nalamusi moto nyonso na ndako natuni ye oyo nini bango nyonso babi mai sava mai oyo tokomela yango bouchon moko mpe tokobwaka mosusu na kati ya lipango mais oyo aza ndoki esengeli te abima lelo alors tozalaki na mama moko azalaki wana azalaki mwasi ya tata leki mwasi mama ya mwasi ya tata leki nanga alors ye azalaki ndoki andimaki yango te parce que amonaki yango kaka mai lobi nango na tongo koko wana sokoka kolamuka te alali makolo vimbi mutu bando vimba libumu ekomi kovimba et qui convainc le peuple et d'abord parole ils ont outa na trône na Nzambe ils ont même mutu na repentance ils ont même nanu mutu na regret. Or ceux qui ont bandit na démonstration banan ils allaient on dirait ba magicien parce que magicien ya na parole te il peut akitisi asali pe magina ye batu ba moni mais le problème ils allaient d'abord c'est la parole. Et cette parole qui ramène quelqu'un à la repentance. Ils ont fait regretter Moutou, Naïta Naïe. Moutou a s'est auto-évalué que parole Oyebimi, ça me concerne moi. Ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Je regrette parce que Dieu m'a vu dans mon état au Nganazali. Et Zali sous na ote. Et deuxième état venu Kikimbi numéro 36. N'arrête dépôt. Boya wana to vénérer le grand Seigneur Mfungimbangu. Oya sala makamu si prophète moko akokate ala musa na bawei o bapola solo déjà c'est koti bakokoma pene mfumukimanga la musi bango tata mama linga o comprendre bo solo nani mfumukimanga yango wana tozo pesa lokumu remerciement na bamba mangomba nyonso bazo reconnaître prophète mfumukimbangu bazo vénérer kombo na ye bazo kumisa ye yango tozo linga le 6 avril oyo soki ya solo bino bakonzi boza bakonzi bozo sala point intérêt boza la fête en fondement le 6 avril à la jour férié batuba kende misala te batuba tanga fondement na l'école bozo tangisa batuba kombo moko kuteleka soki wapi wapi toyebi yango te lignage na bango na biso toza bande côté colonisation spirituelle tolingi tolongwa na musoma on a kati ya bible to bakiselo côté to kolongola pe le côté donc ndenge ezali makomi ndenge bakoma. Donc c'est ça, il y a une confusion dans l'église. Chaque église va avoir un bango et en entendant l'église, puisque d'abord l'église c'est le cœur. L'église, mais tout ça, on va commis la Bible. Vous comprenez? Et l'autre, mais d'autres choses. C'est vrai, papa. 31 décembre, veillez, babylonien, tout. Vous allez ici veiller. Et les lots dîmes, ça m'a bé. Aux ongles na dîmes, divorce, ça m'a bé. Au bali, moi, c'est mon sous, au commis, au justifiant, au commis, Abraham, Jacob. Bozo me malibo tabana nzambe wapi bino ba prédicateur. Donc, bozo me malibo tabana nzambe wapi. Zunga biso na makomi. Pour neza ba réalité o tozomona. Ale siko komona ke lobitango dénonçaki na a bande koto ba collaborateur to bandimi o balobaki amen na a tango bongo liango o soki ba zongisi yo na a ale confuser komi yango lelo tozomona to komi na ba communauté belé. Na bité yo communauté zalaka comme na ngoni. Moi parenthèse moko. Po bande ko ba mona ka to yambaka yo zala moto za baptiste protestant. Les amours parenthèse à mon la communauté dans Jésus-Christ. Les athées communauté Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien des communautés dans un avec le Seigneur, il est majoritaire. En communauté c'est qui baza lisanga. Or ngai moko nan kolo naza lisanga. Yango la communauté dans ne j'ai l'impression que mon propos na yo même ba réponse na yo dans la kaka. Bongo les grands seigneurs qui mango. Oya yaki kobiki sabana Congo. Oya kosala miracle. Roi du Congo, mfumu kimbangu, bochewa wapi. Tangu bozo reconnaître yete, bozo lobakana bakombo, fetine bozo salate, boko sale loko moko. Ezala na mai, ezala na mupepe, ezala na butu, ezala na moi,
fumukimbangu mukonzi. Nanga confusion et continue carte église et à liboso basali na nzambe bato bakotisi confusion puisque tozoko qualifier koyeba où sont les vrais où sont les faux. Confusion et continue na ndenge nini ba serviteurs, nos pasteurs, nos bergers, babitiwe bisoka na ba choses matérielles. Parce qu'on a ce qui est matériel là, ba tu ba ko kalifusu koyeba vérité, profondeur ya nzambe te. Mais au lobby copinage, c'est quoi avant ba la serre. Robana mbala moko na libala te au moins copinage. Non. Copinage, il faut pas. Des parenthèses. Jamais l'église, quand Jésus avait dit... Non, mon frère. Bazo bandana, fiançailles, wana ezali. Tango yozo senga loboko ya mwana mwasi, bozali malgré fréquentation rapidement, pour ça la parenthèse. Bokoki se connaître jusqu'au jour où vous allez verser la dot au yoba droit ya ba famille. Mais appelle c'est moko rapidement toujours na kati parenthèse balobaka ke basomaka sapato na kati emballage te ba mekakata lokolo moko. L'ICC wana eza na monde. Le monde qui utilise l'ICC wana. Ce n'est pas dans l'église. L'église ne peut pas vivre le monde. L'église est censée de montrer d'apporter la lumière au monde. Jamais. Et si on tabango et que quand on a or Bible ezo signifier ba ndimi ya bantaba ba kokota na royaume te. Ntaba kokota na royaume te. Oh, l'église, ce n'est pas un endroit où on ne peut pas garder le bantaba. Oh, moi, il doit se préserver l'homme comme la femme jusqu'au jour où ils vont verser la dot. Mais extérieur paix et qu'on tirer mutumoko alanda oyo zali. Et ça par rapport à l'extérieur. Tant que mutu azomona yo libanda azomona na kati te nzambe na mona na kati mais ngana yo tozomona na libanda ozomona ngande na zali ngape na mono ndengo zali donc il faut peut-être ta façon d'être il faut attirer ngana ya otu na nzambe nini frère na nga kendaka samilaka et il faut na ma façon d'être qui attirer yo tuna nzambe nini mama na nga asamilaka baninga ebele pe babongwana babongola pe mutema batalaka na mukata kuinga te eza na libanda. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui était, qui est et qui vient. Yenani, Jésus-Christ de Nazareth, mon sponsor officiel. Bangwashi na betu ya bandundu mbote na mbote na mbote na mbote na mbote na mbote mwaito continue na kikongo alete zate toyebi ke na idéologie ya lingala facile ndenge fardeau beaucoup plus ezalaka ya contenir ba émission na biso ya ba réalité oyo tolukaka ko comparer na maloba na nzambe beaucoup plus tozali ko viser bandeko na biso oyo tozali na bino na République démocratique du Congo na ba diaspora congolais nyonso oyo bozali répandus dans le monde. Encore une fois de plus mbote na bino nyonso, pourquoi pas pe na ba oyo bozali branché connecté na 3W email TV télévision oyo wapi vraiment biso vérité ou réalité tozali kolekana gratuitement. Un très grand merci encore une fois de plus pour Yé Azali ko mérité honneur élévation na ndenge moko ya kosakana te Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui to telemi to bimi lisusu liboso na bino na cadre ya nouvelle émission oyoyo na invité wapi vraiment to yambi bozali ko découvrir kala mingi te ezali grâce ya Jésus-Christ de Nazareth. Vérité ou réalité dans l'église ya lelo ndenge bomoni ezali titré wana confusion dans l'église. Avant de présenter invité au tozali koyamba tant tozolo ba confusion ndenge bandeko boyebi ke to sala ka vraiment effort na lisungi
ya molio mosantu ndenge azali kopesa directive na émission na biso tozalaka terre à terre pour que epermetaka mutu nyonso akomprenaka vérité biblique nini oyo ezali kopesama na émission oyo. Confusion na kati église to koki komona yango na aspect ebele. Mo wana confusion mutu na mutu déjà aza na mwa idée mais ndenge kaka vérité ou réalité par rapport ya ba remarque ya ba proposition nakoki kozwa temps ebele te mbala moko na pesi na invité na bino oyo na yambeli bino bana na nzambe ndeko Medar Mbote na yo mingi. Mbote ndeko Fortune. Je crois que émission ya suka to salaki na yo ezalaki deuxième partie sur les réalités dans les obsèques. Bandeko belé ba bengi ba réaction ezali ba o bazalaki d'accord ba o pe bazalaki d'accord te vérité ou réalité to soulevaka les deux réalité oyoyo tomoni ina mokili na o ezali na maloba na nzambe pour que mutu ye moko apona soki vérité ezali wapi na thème ya lelo oyo tozali kolobela confusion dans l'église. Totikeli yo maloba osunga nano libota na bana nzambe o bazali kolanda biso tant tozoloba confusion dans l'église. Yo lokola mosali na nzambe liloba nini vraiment ozana yango yamboye te to kota kota na ba question mususu tant tozoloba la confusion dans l'église. Merci mingi to komisi nkolo mutapesi biso opportunité oyo ya loba lisusu na libota na bana na nzambe na bisika nyonso bino bozali na bisika nyonso bozali kolanda biso ya solo tozali kosala émission oyo grâce au Seigneur et kolonde azali kopesa biso ba sujet komona lolenge tozali kotambola komona makambo ezali koleka lelo yo na kati na mangomba tomoni une grande confusion. Ce qui esengeli ete bandeko oyo babandaki église bapotre oyo nyonso batambolaki na Yesu soki koloba ete bazonga lisusu na bomoi bakoreconnaître lisusu église te toyebi te. Est-ce que bato bazali komona ou bien c'est que bato bazosala na nko to bato baboyi na bango vérité parce que kolo église ezali mutu te ezali Yesu. C'est que bato baboyi Yesu yango bazosala makambo oyo yango tozali na ya mwa mingi ya koloba. Donc bouti déjà ko comprendre yango ndenge ndeko Medar Mbonde alobi ke tozali na mwa mingi ya koloba tokozongisila lisusu maloba certainement na ba dire na yo ensemble na bandeko to comprendre que zali komona confusion na bandenge belé siko tonto yo ba confusion wana banani vraiment nde mutu bazali kokotisa ngo na kati église ezali bino ba prédicateur ezali ba fidèle ezali ba musicien catégorie nini ya batu oyo bazali lokola porte ya oyo lelo tozali komona lokola ba confusion ekote biso na ba mangoma na biso. Bon soki komo kotala lelo banani baza na base ya confusion ya komema confusion na kati église ezali batei biso batei rien que ba prédicateur parce que eza on dirait totala enseignant enseigner moi pour akoma futur cadre soki base ya malamu ezali mwana wana kobima un bon cadre mais soki base ya malamu ezate esili yango na omona ke tokomona ba délinquance tokomona ke mutu wana tanga te ba illettré bazali parce que mutu azali censé ya ko transmettre connaissance apesi yango te donc yango nazo benga ke ezali ba oyo ba enseignant ya parole donc les 5 ministères onzam Yesu atikaki oyo atikaki po esala musala wana bango nde baza censé ya ko transmettre connaissance alors ceux qui ba pesi yango te donc et ba peuple baza on dirait mutuka sans frein
peuple bazali lokola mutuka sans frein lokola vérité ou réalité tozalaka na biso terre à terre sunga libota na bana nzambe ndeko medar ndenge olobi en première position baprédicateur pesa biso mwa quelques faits oyo penza ekoki kondimisa ngai na bandeko oyo bazolanda biso que les 5 ministères ya parole yango nde vraiment moto ezali moko ya baporte oyo lelo ezali komema confusion na kati ya mangoba. Nakotalisa yo ke les 5 ministères parce que tango tokotanga na mokanda nayebi te soki bokopermettre tokotanga na Ephésiens 4 Ephésiens 4 ezotalisa biso rôle ya baministère wana nyonso oyo Yesu atiki. Voilà. Verset Tobanana, verset. La verset 11, tu en as 12. Bible et le Bible. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Église, ezali pe corps du Christ. Corps, ezali na ba membre. Corps, po ebengama corps, oyo omoni même na musala balobi aptitude physique. Corps nyonso fe ezala bien, ba membre nyonso pe fe ezala bien. Or, ce qui corps, un des membres est malade, corps mobimba est malade. Donc, nani les 5 ministères bazali perfectionner ezali kotali sabiso ezali verbe ezali na grec ezali koloba kataklizo. Kataklizo signifie réparer. Réparer eloko ezali ki ebebaki. Or un réparateur a tenir compte il y a donc bit na ezali d'abord kozongisa eloko ndenge ezalaki ebebaki lolenge nini on ne sait pas mais pour na église nini ebebisi yango Satan eko bebisa église na ba faux enseignement na ba faux prophétie na ba faux na ba levain à côté ici babiloko ebele mais sikoyo ba 5 ministères rôle na bango ezali pona ko redresser pona ko réparer ezonga lolenge Christ azwaki likanisi ya kosala yango. Donc penser ya Christ ezali kete les 5 wana nyonso ba réparer eloko oyo ebebaki oyo ezalaki utaki ko beba ezonga na lolenge ezali po ba utiliser yango lisusu. Voilà. Et les 5 ministères, il y a parole, docteur, prophète, évangéliste, par rapport à l'explication où tu coupes ça, certainement, tu comprends que baza pour passer à côté, il y a Moussala na bangondengo où tu pour réparer et puis il y a préparer les chrétiens pour que ba répondre na l'appel na bango. Voilà. Merci ndeko journaliste. Parce que tout le monde rôle na bango. Or ne bandelo lobby que les 5 ministères ne bazali moko ya ba porte ya ba confusion au lelo tozali ko subir na église. Ça c'est vrai. Alors on monique tozali comment on appelle lelo. Tozali comment on lelo ceux qui moto aza formé te. Moto aza faut la clair, oui. Formation, oui. Tu parles de la théologie. Voilà. Non, formation. Yoka kokata ngai te na lobi boy. Ceux qui moto aza formé te na domaine moko, na nina kota na domaine songolo pakala. Hein? Or esengeli que par exemple un réparateur il y a ba pareil. Ceux qui azwa ki formation à propriété pour na réparer ba pareil. Donc ole ezaki pane ya muke oyo kokaki kozonga akobomba yango plus koleka parce que azui formation wana te. Or lelo yo les seuls formateurs pour l'église oyo
corps de Christ oyo ebebaki po ezonga lisusu na nzela esengeli ke le sel il faut que muto azui formation na nzela na molimo santo parce que lui l'enseignant par excellence ye muto azopesa biso et puis muto azotala lolenge nini eza on dirait maçon soki aza bien formé ndaku même édifice oyo azosala ekozala bien redressé ekozala na équerre moko ya normal non bomona yango zigzag pour comprendre que non ndako oyo eza mal bâti ndako oyo ezali mal construit pour esengeli ete o yozala na domaine wana omona pe que notre place wana muto asalaki na erreur mais soki muto aza bien formé même aza muto aza profane akotala ke eloko oyo basali yango normal eloko oyo ezali ezongi lisusu mobimba par là par rapport à les 5 ministères eloko nini olingi oloba ok les 5 ministères bazalaki nkolo tango bâtir église démontrer biso po yo ne bandelo lobaki ke bango nde ok bazalaki censé ya koteya obolakisi rôle na bango mais quelque part ne bandelo lobaki ke bazali suko sala musala na bango te yango alingi o démontrer na mateya ndenge nini toko yeba ke apôtre tel pasteur tel évangéliste tel mateya na ye ezali komema ba chrétien na perfectionnement te ndenge ote kopesa explication ya passage au je kotangaki na Éphésiens chapitre 4 à partir à verset 11. OK. Donc eloko nini tokoki komona oyo parce que toza titre ba fait toza la terre à terre po songa bana nzambe bamona ke papa o bazalaki censé ya koteya lelo yo babimi libanda ya mission yango na tozo subir confusion voilà nengo confusion oyo ndenge titre na biso epesi confusion dans l'église na église donc mateya Yesu ezalaki très simple Yesu azalaki d'abord simple Yesu azalaki toujours humble Yesu azalaki na souci ya ba âme mais comment on a lelo yo bato baza souci na souci ya âme susute donc Yesu bazui par contre bazoko boma ba âme na ba mateya lokuta ba mateya oyo nan eza pe na kati na liloba nzambe te kozwa ndakisa ya eloko moko lelo yo Bible ezali mateya ezali christocentrique na kati na Bible christocentrique edingoloba donc eza centré na Christ okay. Ya personne ya Christ mais lelo yo mateya eza sous christocentrique te ezali social Yesu atika kote atali mateya moko ya socialité lelo yo toyo komona même souci vision ya ba faux pasteur ekomi na ba faux apôtre ekomi kopesa ba prophétie ya lokuta po agani mbongo gagne pain mais Yesu atika kote ya mateya te po na gagne pain mateya ki po na royaume lelo yo mutu moko azosala illusion ya royaume azali te donc ba pasteur nyonso bazolobela monde comment vivre dans le monde comment marcher dans le monde comment avoir des avoirs mais le royaume batika kote ya chose batuté le rôle les vérité ou réalité juste kaka na point au souligner wana ya royaume na kopesa réalité moko o na uté kolanda na cadre ya mateya na biso pour que esunga ensemble na ba réponse na yo na ba ndekopé o bazali kolanda biso par rapport ya royaume de siendenge o uti koloba ya monde komeda na landa qui je crois semaine passée l'apôtre LMK Léopold Mutombo oyo wapi vraiment tozali komona lolenge nini nguya ya nzambe ezali komonisama na 8e riz par rapport ya royaume ndenge lobi ke évangile ezali social lelo na place que ezala christocentrique te évangile ezala ya royaume. L'homme de Dieu l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a été sur le royaume des cieux. J'ai aimé na esika moko wana alobi ke partout oyoyo réveil spirituel et salamaka na monde ndenge Bible quelque part ezoyebisa biso que le royaume est au milieu de vous et sengeli manifestation ya puissance ya surnaturel en gros donc eloko ezali kosala
présence ya nzambe ya royaume ya nzambe toza komona yango na ba surnaturel mais koyoka yo ndenge olobi ke ba pasteur passer à côté osali vraiment accenté na ba miracle par rapport ya Matthieu on a outi kolanda na soulever comme réalité l'homme de Dieu alobaki était et loko ezali kolakisa ke royaume ya nzambe cela veut dire présence ya nzambe kiti na mboka moko na église moko ezali na manifestation ya puissance par rapport ya royaume ndenge yo o développer na onde kwa lobaki point de vue na yo ezali présence ya nzambe royaume tozomona eloko eza ko attester yango ezali manifestation ya puissance ya ba surnaturel o eza ke migoro magorodo babima banyoka balingama na ba moteur ya mituka bania oba midiembika et par rapport ya oyo uti koloba royaume apparemment na moni ke bino de boza ko tombola royaume mais boza na ba angle moko mutu na mutu point de vue na yo omoni oza vraiment la parole. Oui, merci. Kosa la comparaison na oyo monaki kolanda ba Matthieu oyo Yesu a visaki déjà peuple naye. Yesu a informé biso déjà dorénavant kotali sabiso était il y aura des faux prophètes et plusieurs viendront sous mon nom. Ezali manifestation ya royaume de Dieu ezali ba puissance wanate ezali d'abord parole parce que Yesu alobi au commencement c'était la parole manifestation ya comment on a koyeba ete royaume des cieux eza parmi biso ezali d'abord parole ya Yesu parce que c'est la parole d'abord enseignement ya parole ezali ba démonstration ya puissance wanate tu so yeb sangai nanda kwa Pharaon na Moïse ezalaki démonstration ya ezalaki royaume wana Pharaon abana présenter royaume tango abimisaki nani Yesu nani Moïse abimisi banyoka yepa abimisi nyoka ezalaki démonstration ya Adam présentation ya royaume. Moïse voulait faire voir que je suis envoyé par celui qui a créé tout et ayaki na parole ayaki na démonstration te. Alors mais tant ayaki na parole il a montré qu'il y a une résistance à faire voir que non je suis envoyé par le Dieu vivant. Et exemple ya ne toyo komona ke ba nyoka ya Moïse emeli ba nyoka wana nyonso pour dire que celui qui a le vrai parole du royaume il doit convaincre les esprits les peuples de Dieu par la parole. Tout le monde même démonstration il y a Élie na ba faux prophète ya Baal ayebisi que bino nyonso toko kende na sur montagne tokoya koyeba nani oyo azali na nzambe ya solo ezalaki démonstration et démonstration wana ezalaki te basé sur démonstration de la puissance na bango parce qu'ils ont fait les incisions ils ont crié mais rien n'a été fait parce que oyo azali na ndingisa ya nzambe il donnera d'abord des paroles qui convainc qui vient du trône de Dieu et qui convainc le peuple et d'abord parole oyo ezowuta na trône na nzambe ezomema mutu na repentance ezomema nanu mutu na regret. Or, ceux qui ont bandika na démonstration ya banane, ils allaient on dirait ba magicien parce que magicien ya na parole te, il peut akitisi asali pe magina ye batu ba moni. Mais le problème ils allaient d'abord c'est la parole et cette parole qui ramène quelqu'un à la repentance. Ils ont fait regretter mutu na état na ye. Mutu azo se auto évaluer que parole o ebimi ça me concerne moi. Ça c'est Dieu qui est en train de me parler. Je regrette parce que Dieu m'a vu dans mon état au Nganazali. Et Zali sous na ote. Et deuxième temps yo tangi ba magorodo. Yesu atika ko bimsa magorodo te? Non. Wana tozo kota na kati mais par rapport à la puissance ndenge nzamba ko se manifester ngana yo toza batu toza limité.
nzamba koyi kosala ligorodo abima naza na posa tokota vraiment nesika wana te lobake soki yo okoaffirme pa ya bandeko ke nzamba aza limité akoki kobimisa ligorodo na nzoto ya motu te mais lokola tozolobela confusion dans l'église olobeli eloko ya makasi ezali kolakisa ete royaume ya nzambe ezali na kolanda yo ndeko Médard ezali ete mitema ya bato ebongola mitema yango wana nazo reposer lisusu réalité moko oyo namonaki apôtre atei kaka na même position ke yo po bino nyonso baprédicateur lelo tozoyeba te toyoka nani totika nani tozomona nguya ya nzambe yango wana lobi eloko nini kolakisa ke nguya na nzambe royaume plutôt ekiti ndenge bible ezoloba le royaume est venu vers vous ezali na démonstration ya puissance par là pona yo makambo ya nzambe donc service nguya ya nzambe oza contre yango aza contre yango te mais n'est-ce pas que miracle pe eza ko attester que nzambe aza wana miracle ezo accompagné déjà parole mais eza te que nani miracle ezo précédé parole te ezo passer parole miracle qui suit la parole mais ce n'est pas la parole qui suit les miracles. Bon, siko wana lokola sujet na biso ezali confusion dans l'église. Na exemple o na pesi. Confusion siko ezani o ekoteli biso le en église. Confusion eza lelo yo bato bazazi susu na koyoka nzambe te baza na goût susu ya enseignement te. Balingi komona ndenge yo toloko ba démonstration. Or eloko na lingi kotalisa yo ya mutuya la grande démonstration ya puissance ya parole ya nzambe ezali repentance. C'est ça la grande mutazo longwa na monde ya ténèbres. Mutabongoli motema kunki ezosila te lokolo ezobonga te nzamba ngodon tondimeli kaka na infirmité na maladie kaka ndeko na mema yo na ndeko moko oyo abongola motema yekuta zo kosala miracle. Par exemple comme ça on a na sujet na biso on a la confusion ce que Paul apôtre Paul azalaki na kunki mais tango kaka ye azali kobikisa bato na ba maladie ya lolenge na lolenge mais tango abandaki kozala na souci ya kunki na ye ayengi na nzambe ke alimwisa alongola ye kunki wana eza ondire surcharge epa na ye mais nzambe ayebisaki ma grâce te suffit grâce ngolu na ngai ekoki mpo na ye ezali te ke il faut que na longola nani po ndima ke ngai nazosala na yo mais oyo ngai nazopesa yo ezouta epa na yo te mais ezali ngai mutu nazo accompagner no mais ngolu na ngai ekoki mpo na yo. Alors confusion tozomona lelo parce que Paul azalaki motei makasi confusion eza lelo yo bato bazozela mingi komona miracle bazozela miracle mais bazozela parole te bato bazoluka miracle mais bato bazoluka parole oyo ezali kobikisa te parce que liloba nzambe elobi nini liloba nzambe elobi ke il envoie sa parole et sa parole guérit parole nanu eyaka pona komema solution nyonso. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, quand on parle croire, c'est la foi. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole. C'est d'abord la parole qui vient convaincre quelqu'un et puis les miracles s'ensuivent après. Batolelo balingi comme on a un miracle, mais parole exatée. C'est ça la grande confusion. C'est ça la grande confusion pendant 30 secondes résumé. Oyo nyonso touti ko fungula avant to leka na ba point mususu na thème na biso ndenge ezali confusion dans l'église. Point oyo to soulever na yo ensemble ezali ya enseignement. En conclusion na premier point oyo enseignement côté ba prédicateur ndenge to lobby nini o bandeko ba ko retenir en résumé. En résumé, les peuples de Dieu ne sont pas enseignés. Et ceux qui sont censés enseigner la loi, excusez, nakoki kotanga
na mokanda ya 2 Chroniques chapitre 15. 2 Chroniques chapitre 15. Bible le Bible. Dans le premier verset, il y a 5. Bible le Bible. L'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au devant d'Assa, lui dit, écoutez-moi Assa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu en Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna ni la loi. Ce qui veut dire, tout sacrificateur, étant que candidat au royaume, étant que peuple du royaume, la première des choses, c'est enseigner la loi. Il y a en Israël, ezalaki na roi moko babengaki Asa, oyo azalaki roi ya Juda. Et comment ki na moment moko abandaki bien Nzambe, mais aye ko abandonner Nzambe. Mais et comment ki ke mboka mobimba bazangaki ni muto ya koki kotalisa bango loi, kozonga na nzela. Parce que la loi, c'est celle qui ramène un peuple sur les bons chemins. Or, qui est censé d'enseigner cette loi? C'est les sacrificateurs. Or, qui est sacrificateur? La Bible est na Mokanda Apocalypse chapitre 1. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est tout chrétien qui a cru à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les pasteurs et les fidèles, ils sont des sacrificateurs. Nous sommes censés d'enseigner la loi au peuple de Dieu. D'abord la loi, sa loi, c'est sa parole. La loi de Moïse, la grâce de Jésus, loi je parle de la loi qui est la parole de Dieu, cette parole. Parce que même Moïse qui avait reçu de la part du Seigneur, et il a mis cette loi pour conduire un peuple à une destination. Or, la loi cette loi-là, aujourd'hui, c'est sa parole qui nous amène au ciel. Sa parole, c'est la loi de l'Éternel. Oh, la parole de Dieu, c'est sa loi. Donc, je crois que invité Azali Libre et Akopé sa point de vue naïe par rapport à Matéa Nini Oyo Toponi Loko la thème confusion dans l'église. Point ya liboso Aouti Koloba yango wana noir sur l'entangi na ba écriture était ba pasteur, ba évangéliste, ba apôtre, ba monde, ba ministère ya parole bazala qui censé yako. Que ya maloba na Nzambe mais malheureusement ba passer à côté évangile lié soazali sous na katikati te et comme mbongo miracle. La soulever réalité moko toujours ya évangile ya royaume oyo tomoni ndeko a pesi position na ye. Avant peut-être to le kana deuxième point na émission na biso tozolo be la confusion dans l'église. Moi question moko ya curiosité ezako uta na lecture o ngana sali. Mais qu'est-ce qui fait que les lobino ba prédicateur naza siko d'accord na yo na ndenge uti ko loba yango ezo sala lecture na nga ona linko loba nazo ko constater ensemble na bandeko oyo balinga ko landa vérité réalité lelo boza ko te ya makamususu mais lobi boza ko zonga na makamususu quelque part apôtre Paul azolo ba ke soki mutu mususu aye ko te ya bino maloba mususu ke oyo tote ya kibineza la ta angelo na likolo ala kela mabe mais tozo mona net dernièrement na talagi na internet toujours ndenge na cadre to lukara koyeba ba réalité nini apôtre moko azalaka na Paris na convention moko soki pezaka programme ni na salisaka thème si je me trompe pezalaka captivité de l'évangile a dénoncé masumu bana nzambe balobi gloire à Dieu ezalaka na point moko wana eza lecture nazo poser mbala moko lokola moi question ya muke pour que ndeko Médard pour répondre alobaki que réveil n'a rien à voir naba marche pour Jésus na batuneng bazoya kana ba drapeler ba drapeau ko pepa mais na uti botala deux veillées moko organisaka moko na Londres mususu ki wape to monique ba bengi ba congolais ba yena ba drapeau pelele ba bengi ba to Italie ba yena ba drapeau pelele
on a juste quelques exemples mon a vu comme réalité mais après tout mon a le rôle bah évêque mususu tozalaki na bango ateyaki lobi lisumu ntango ye moko adivorce na mwasi na ya kangendo ki abali soki protocole soki nano mate ekomi kaka délivrance dans les mariages akomi ko défendre makambo wana eza juste exemple mibale bandeko mpe boyebi baka ebele eloko nini moto ezosala ke lelo peut-être mpe yo makambo oyo ozoteya lelo ozobuka me lobi ozongela yango pour toyambi yo na bemission ebele oboyaka babénédiction nuptiale oboyaka badime mais eloko nini moto ekosala ke un jour yo makambo oyo obukaki lelo ozongela yango to mpe bandeko oyo tozomona autre fois balobaki na baspe ebele église aza na chef suprême te mais tozomona bino kaka baprédicateur lelo comportement na bino eza lokola bachef coutumier pour ne pas creuser d'exemple ebele mais au moins comprendre lecture oyo nazosala donc bozoteya maloba mosusu pendant un temps nayebi te soki mpe boza komeka kovivre yango et puis kaka maloba yango boteyaki bino moko lobi boye lisusu kobuka yango pendant que apôtre Paul azoloba moto mosusu ateya bino évangile mosusu te nayebi te lecture nga nazosala naza na raison to naza na tort napesi moi quelques exemples par rapport ne à lecture naza na posa o répondre ngai na bandeko pour que toyeba eloko nini ndenge outai koloba ke baprédicateur mutu bazofungula porte lelo boteyi lobi boye bolongoli bobakisi yango mo eloko moko ekomi eloko nini vraiment mutu ezosala yango avant toleka na deuxième point. omoni olobi eloko moko ya motuya po babaka wana tozomona ngo ebele yango ozomona ke bana nzambe lelo baza lisusu stable te lobi asambelaki na CPK lelo akei na église songo lobi akei na tout simplement parce que bino bapasteur na ite so na kokoloba bino baprédicateur boza stable te stabilité en terme ya maloba lelo lobi ndenge na uti oloba olongoli kisuka ya obakisi yango na likolo ekomi Ozo constater yango nazali ko constater lecture wana ezali fondé eloko nini mutezo sala ezali fondé oza vraiment na malo oyo et au soulever point moko très important basali na nzambe belé oui na yo pe na kati ya po ngai naza na confiance mutu te eloko ezali la Bible les autres sont mais voilà la fin d'une chose que sont commencés mingi oyo babiangami basali na nzambe babandaka toujours bien ata moko abandana na mabe te abandi à l'écoute du Seigneur azozwa directive ya Seigneur mais sauf que soki azwi nzambe aye kosala visitation epa na ye auti kozwa élévation selon le monde soki tokosouligner yango entre guillemets donc vie sociale na ye ekomi komata akomi na visibilité pour ne pas dire que impacté na ba matériel akomi na moi visibilité apesi ye akomi kozwa ba sollicitation de ci et là alors akomi a créé féodalité na éviter peut-être sunga biso na lingala mo wana féodalité ezali on dirait classe moko boye classe ya ba noble atiki bato oyo babandaki na bango musika akomi ko courtoyer bato mususu donc et pas c'est na féodalité ezali ba clergé ba noble ba ils a ba classe ya ba classe sociale donc net riche pauvre alors tant comme il a niveau moko matériellement net l'église Laodicée voilà église Laodicée ils étaient très forts matériellement tant comme il a ba matériel mingi a comme il a moi ko simba ba moyen ba comme ko voyager nde a perdre écoute ya nzambe a comme ko yoka bato a comme ko yoka bato oyo bazo inviter d'ici et là soit comme na États-Unis a comme koyoka par exemple ba pasteur honnête ya ba États-Unis wana ba comme on dirait ba modèle na ye alongoli yes lokola modèle na ye a comme
kozwa ba pasteur wana on dirait ba modèle non d'ailleurs kutu na ba conférence auto kendaki na ba États-Unis na ba conférence na kei na ba mboka boy bango basali oh ça les savoir que ba oyo bazali susu na nzela te oh ce qui caractérise la vie chrétienne eza humilité basali na nzambe wana bazali susu na koyoka même un fidèle oyo azana moi c'est aza susu oyo akoki kozana liloba un apport ya ko porter vers ye musa na nzambe azali koyoka ile susu ozana parole mais pona kosunga bana nzambe j'ai l'impression que baza satisfait na réponse au péché yango na ko reposer question nanga parce que na koyoka yo j'ai l'impression que au soutenir les susu oyo ngai na zwaki time mulai ya koloba comme ba réalité na lobaki yango loko l'émission ezali vérité ou réalité dans l'église lecture wana nga na sali ezali ba réalité ou eza sur terrain yo loko lo zwi risque ya koleka sungana na biso bibliquement parlant et loko nini mutu ezali kosala oyo nga na soulever comme lecture ya ba réalité o toza nango lelo ke non mosali na nzambe lobi alobaki a lelo aye abongola ngo ekomi o yango moni na pesa moi quelques exemples wana bat babina na ba drapeau oboya ki divorce lelo zongeli divorce oboya ki dimi lelo zongeli babiloko eza mo ebele olobaki ke chef suprême azate mais comportement na yo moko mwana moko mata vukiye bokabwani bolingo ezate tozomona ba désordre na ba spe ebele lecture wana nga na sali wana ke non lelo yo mutu alobi a azongi kaka na télévision na internet alobi awana abongoli yango o oui wana eza réalité o tozomona ba exemple a repé ces ebele yango un souci ezali yo lokolo zwi risque sunga biso bibliquement parlant to bana nzambe bakoyi kosunga mandenge nini donc eloko il faut bon noter que soko moni mutu biloko yo a boyaki lobby oyo selo makomi abandaki kotambola selo makomi et biloko même biloko oyo aboyaki lobby ezongi akomi ko soutenir yango il ne plie dans pour tout le monde bino kotambola biloko belé lelo dénoncer 31 décembre veillée babylonien tout osalisi veillée et lelo dime za mabe ozongi na dime divorce za mabe obali mwasi mususu okomi ko justifier ngo okomi o Abraham Jacob bozo mema libota bana nzambe wapi bino ba prédicateur donc bozo mema libota bana nzambe wapi eza nini sunga biso na makomi po wana eza ba réalité o tozomona ale siko komona ke lobi tango dénonçaki na a bandeko to ba collaborateur to bandimi o balobaki amen na a tango bongoli yango o soki bazongisi yo na a ale confusion komi yango lelo tozomona to komi na ba communauté belé na bité yo communauté zalaka comme na ngoni moi parenthèse moko po bandeko bamona ka to yambaka yo zaka moto za baptiste protestant eza moi parenthèse à muke la communauté na Jésus-Christ ezate communauté Jésus-Christ bien des communautés na un avec le Seigneur il est majoritaire en communauté c'est qui veut dire baza lisanga or ngai moko na nkolo naza lisanga yango na communauté na ngai j'ai l'impression que mon propos na yo même ma réponse na yo za compliqué mais je pense que au comprendre les réalités on va la soulever sunga bana nzamba avant tous les canadiens na comprendre eloko wana ezali ko sala nini soko moni mutu ndenge wana azali alongwe na nzela ya vérité abandi ko glisser déjà abandi na abandonner nzambe sikoyo alingi koyoka lisusu nzambe te même bato oyo baye oyo lobby bamona kié ko soutenir vérité baye ko mona lisusu que no tala boyi parce au lieu que azala na humilité mais comme par contre ko justifier bibliquement parlant toujours na posa toyeba oyo nga na soulever comme lecture ba réalité za sur terrain na bible siko bana nzambe po basunga na tango bazomona ba réalité wana po tozolo be la confusion n'est-ce pas que même ma confusion lelo oboya ke loko boye lelo ozongeli yango o dénoncer ke loko boye siko bibliquement parlant moi na nzambe oyoyo tango azo vivre makambo wana position na ye ko kozala ndenge nini po abatela kondima na ye donc pour objectif ezali ke bana nzambe tango toza ko soulever ba réalité bazwa rapé ba piste de solution ba piste de solution j'allais dire na makomi na nzambe pour que bayeba ndenge nini ya kobatela kondima na bango bana na nzambe
D'abord, la première chose, c'est l'amour de la vérité. Il faut qu'on ait la vérité. Si on a la vérité, on a la humilité. Tant qu'on a la humilité, on a une écoute. Écoute, parle, Bible le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Akolo bananzela na yo, même na mutu pambo. Donc, mutu azan na humilité, akolo ba déjà si na longwe na droit chemin, nazo tika na zonga na makolo ankolo, na me repentir. Mais mutu azan susu prompt na se repentir te, ce qui veut dire azan susu na droit chemin te, assez abandonner nzambe. Or donc nous avons dit que nous avons des chroniques que Nzambe abandonnera ce qui muto peut abandonner. Lokola yo bandaki na Nzambe wa abandonner Nzambe peut abandonner. Alors yo biloko nyonso oyo ezalaki moboko oyo enseignaki batu lobi non apport ya ba drapeau pour la représentativité na kati ya nani. Oh l'église Bible lobi que nous sommes les co-citoyens du ciel. Tous les co-citoyens. Notre drapeau, c'est la parole. Notre identité, c'est la parole. Notre identité, c'est pas... Nous ne sommes pas identifiés par une ville, mais nous sommes identifiés par la parole de Dieu. Alors, tant que nous avons identifié la parole de Nzambe, nous avons présenté la parole. Mais tant que nous avons présenté la bombama, na kolongwa, na luka, elongya, kolo yebisangai, nini nga na kokiko sala. Nini ngai na koki kosala pote oza parce que tout le monde est belé oyo même na kisana kati ya Biblia bato bazaki susu omoni ya longwe na droit chemin et loko ya liboso même ba roi soki prophète ayeko yebisa yeke totali nanda kisaya ya nani ya Akab par exemple Akab abomi Nabot mais bayeko yebisa yeke na pas prophète que attention oyo yo sali Nzambe amoni yango tala suite na yo eloko liboso ezalaki nini Nzambe tango azo avertir mutu yo musali na ye pote ozonga lisusu na makolo na ye pote eloko liboso akaba salaki nini alataki basaki il s'est repenti mais malgré la parole de Dieu est sortie parole ya Nzambe conséquence c'est qu'on demeurer mais Nzambe alimbisaki na moment wana Akab azwaki sous moi temps mais comme la parole est sortie aye ko tomber na même conséquence parce que Dieu ne retire jamais parole na ye sans qu'il produire effet na Akab akufaki na liwa oyo Nzambe ndenge asengaki parce que plus tard toyo komona ke parla bana Nzambe tango ba moni ke musala Nzambe lobi alobaki abongoli yango komi o na mwa maloba moke esengeli basala nini bako bakaka wana yinga non la Bible dit sortez du milieu d'eux. Il faut même à ba miracle non, il n'y a pas une complaisance. Bible lobi que sortez du milieu de mon peuple. Tant yozo mona que musali na Nzambe o lobi akambola na biki. Ata obiki et obiki te na nguya na ye Dieu l'a utilisé comme un vase. Nzambe mutabiki saki oye mutabiki seyote. Alors au cause à la complaisance à son égard. Okomona yebe olobi ke ndeko ne ozali susu na kati na vérité te oyebi yango soki aza humble aboyi andimi bokobine ensemble a se repentir mais soki aboyi na yo na yeboka bwana soki aboyi na ye yo na yeboka bwana je crois que ba point ya ko soulever ezali ebele ça ne sert à rien ya ko kima mbango mieux voto ke naka malembe voilà pourquoi oyo ezali première partie tokozongo salisusu invité na biso ndeko Médard Mbonde pour que to continue confusion dans l'église deuxième troisième ce qui peut possibilité kozala quatrième partie de façon que bana na Nzambe nyonso na kati ya kikwiti na kati ya ba Congo partout au bozali ko la vérité ou réalité bozala zala édifier mais avant que to pesa lisusu maloba a chité to lingi ensemble to landa moi ba interview moko ya muke oyo to salaki na quelques personnes oyo to kutanaki na bango ba pesaki pe ba point de vue na bango par rapport ya ba confusion oyo ezali lelo na kati église lecture nene bazali ko sala to landa yango te papa. Oui, ça va. Tu koyeba kombo? Oui, comment on a Joacim Muzungu.
Ok, Papa Muzungu, merci Nengo Ndimi biso vérité ou réalité to solana yo. To lingi nan to yeba oza chrétien? Oui, je suis chrétien. Thème na biso tozolo bela émission lelo ezali confusion dans l'église. Oui. Yo loko la chrétien tant tozolo ba confusion dans l'église, lecture ni nozo sala. Bon, confusion dans l'église. Oui, c'est les églises d'aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui est né. Mais selon la Bible, nous devons suivre seulement ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas de nos jours que nous sommes aujourd'hui. Donc l'église alléluia ezali comme combien belé chaque église va ndenge na bango osala on entendait za bongo te biso nyonso photo la nakaka mukana moko mukana ngo ezali neza Bible esika bosolo ezali on a kata Bible to bakiselo côté to kolongola pe le côté donc ndenge ezali makomi ndenge bakoma ndenge ezaleli. Donc c'est ça, il y a une confusion dans l'église. Chaque église va ndenge na bango ya kosala na ndenge na bango. En entendant to Hollande église, puis c'est d'abord l'église et le cœur. To Hollande nous église mais to Hollande na makomi, o ba komi kati na Bible. Vous comprenez? Et l'autre to Hollande na ngwana. Mais d'autres choses. C'est vrai papa, vous avez des passages rapidement, peut ça biso quelques faits. Oh yoza komo na lelezo mais ma confusion. Bon, confusion, par exemple, les églises d'aujourd'hui, dans la Bible est que moi, c'est à côté le matin, il bosse à cher pour atteindre. Moi, s'il faut fanda au Kangamunoko, Landa, mais le comme avec l'église à l'élo, il y a des femmes qui sont devenues des pasteurs, des mamans pasteurs. Mais non, il y a une confusion. Tous les Landa, c'est quoi? Biblia, ou bien tous les Landa, ou ils ont salé dans la carte de l'église. Yami Balé peut-être pour nous ressourcer cet exemple. Yami Balé et comme il y a l'église, Bundumbe comme ça les mamans entre les frères et les sœurs. Vous comprenez? Bundumbe comme ça les mamans entre les frères et les sœurs, on a sœur, on a les frères, on a des confusion. On a des confusion, on a des frères Patrice a une confusion. Donc tous les makamунenge makomi et commis na kati ya Bible to bakise lo mote. To longola te to bakisa te moi ça côté ma deli bosso mobali poate de loko ali bosso to tia c'était normal moi si kanga munoko fanane yoka ndenge bazote ayo et non yo tellement on te ya Bible pegisi yango mais l'église alelo et comment ça le merci beaucoup papa nzamba pambola amen maman mbote hein Mbote papa. Merci nengo permettre vérité ou réalité to solana yo thème na biso tozo lobela ezali confusion dans l'église. To yebi na nte mama ondima Yesu, oza mondimi ya Yesu. Oui, moi je suis chrétien. Ah, maman ozali chrétienne. To lingi siko to yeba lelo na kati église, tant tozo lobela confusion. Lecture nini yozo sala, est-ce que église lelo ezali kotambola lolenge sengeli to pe ezali na ba point mususo lelo tant tozali kotala. Oui, merci papa pour la question. Église et encore les autres mola lisusu na ndenge esengeli. Kota la biso ba chrétien na ba kambina biso ya lingomba o tozo benga ba pasteur. Ndenge bazo mema biso na kati ya lingomba confusion quand même ezali. Confusion za kati makasi bana nzambe baza na kati ya confusion et puis bakamina biso tozolinga ba pasteur bazosunga biso vraiment totalement te entre autres okoya na kati église pasteur marié divorcé remarié eza confusion zo kota na kati ya lingomba pasteur tango asali bongo mondimi ozo exemple nini. Un frère moko boya balaki quelque part tant il pas zui ambiscade na maman na moi sine na ndako akokipe ko se décider a divorcer na moi sina et pour ya ko se remarier aux exemple pas nani pasteur asala kibon et quand quelques frères na kati lingoma ba okiko zonga sa pasteur na nzela et loko wana ezopesa sous confusion yango zo mona biloko wana ba lingomba ezokotsa ba biloko ba trouble belé eza bongo entre autres habillement et biso surtout les jeunes filles na kati lingomba jeunes filles azo se permettre à la takolan aya na ngone église bien ka kolata ngone lamba ya mulai ba momo bazo se défendre non lata ngone loko moko ya mulai po ezipa kola bien que ça mais est-ce que ça va lobi na une jeune fille wana? Permettez maman, mais par rapport à ma Bible, ce qui pèse à la Bible, to yebite il paraît que nzamba tala ka motema ka satala ka libanda te.
Bon abiyeme salini. Oui, merci frère pour la question. Nous avons monté, matala libanda te mais extérieur p et koki ko tirer mutu moko boy alanda oyo zali. Et ça par rapport à l'extérieur. Tant mutu azomona yo libanda, azomona ona kati te nzamenda mona na kati. Mais ngana yo tozomona na no libanda, ozomona ngande na zali ngape na mono ndengo zali. Donc koki ko la peut-être ta façon d'être, oui, quoi, attirer ngana ya autour, nanza menini frère nanga kendaka, samilaka. Et qui cause na ma façon d'être, qui attirer yo tuna, nanza menini maman nanga asamilaka. Baninga ebele pe babongwana, babongola pe mutema, batalaka na mukata munga te. Eza no libanda na. Entre autres, jeune fille à Bongo, aye na kolana église à se défendre. Est-ce que jeune fille wana ce cas eu rendez-vous entre autres il y a gouvernement ou bien tous exemple le premier ministre na soit bien ici na rendez-vous moko boy est-ce que jeune fille na kolata kolana na ilamba wana tout le monde a kango tozaba ngala za maman parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Non frère, nous sommes libres en Jésus-Christ mais na ba point wana te il faut biso toza l'exemple ya ba oh non bandimela nkolote ce qui biso toza exemple te ona koya kolanda ngala ni hein frère vaut mieux ba mona ba lobelo na mabe mais ba kuto na mabe wana te il faut koyeba oyo zali identité na biso e moto perdre ngo jeune fille na so lobi na za na rendez-vous na matata lata kolana na iloko lata dimanche passé na église naza surte ka kolata tokenda ba fête so oza na rendez-vous ya fête to mimona kanga na maman na okiko débloquer mon table mon robe juste kaka pona na sacrifier journée à fête. Mais pour la ninte soto ok église. Pourquoi pas? Jeune fille la takola la tibwe mais elle me pas zangi Bible. C'est comme maman lobela ki lisusu batei basali nini? Batei na biso tozo benga bakambi ba pasteur. Bo sunga biso. Ba pasteur bazo sunga lisusu lingomba na nkolo te. Pasteur azo bimisa molimo mabe physiquement tozo monango. Na yebite ba pesa biso pe na ba passage biblique o ekoki ko édifier biso tango to moni ndengo wana to tangi yango to lobi ke non pasteur a raison ya ko bimisa molimo to monango boye molimo mabe tango Jésus abimisa molimo mabe pa muto ekotaka na ngulu est-ce que c'était physiquement to monaki ba effet ke ebimi awa ekoti na ngulu effet on ande monanaki mais ce n'est pas physiquement si ko tango to ba molimo mabe zo bima donc nazo comprendre que muto abimisi nyoka na kati ya libumu et puis nyoka na evanditi bino ba caméra boko ya bo descendre. Moi je ne pense pas que ça se passe automatiquement wana na kati ya lingomba sur place, non. Ce qui tombe na ba image nyo sur les carana je ne pense pas que ça se passe na kati ya lingomba directement ba caméraman baza ba ye bazu image, non. Si ko na yebite c'est pas ça ndenge ni balanda ka mutu et si kazali tango molimo ngo ebimi ligoro da bimi avandeli wana cameraman a ye azu image et puis akeko lakisa je ne sais pas moi est-ce que pasteur bazo sunga biso te wana ba okiko pesa biso ba passage biblique oyo kokiko permettre biso bana na nzambe tozala édifier na biloko ezo salima wana au cas contraire ba sunga biso ba tika biloko na ba osala ba mema biso beaucoup plus la distraction biso pe bana na nzambe tozo mema mingi na distraction. Dans limiter Nzambe te, Dieu est capable de tout. Il est souverain. Mais biloko mususu biso bana Nzambe faut to sosola. Bible lobi mikolo na suka bakosaela kombo na Yesu lokola commerce. Biso bana Nzambe faut to fungola miso ya molimo. To fungola mato ya molimo, to sosola. Nyos tu nde toki ko memamaka te. Miracle nyos ne vient pas de Dieu. Est-ce que ligoro do abimi na kati na mutu, ligoro do avandi wana caméra yo ye ozui image okyo lakisi. Là tu vas me dire que c'est spirituel. Moi je suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup maman. Nini siko zana ngo ya kopesa lokola toli na o nyoso lobi. D'abord par rapport ya ba confusion oyo o reconnaître koti leo na kati église. D'abord ba kambina biso to sobenga ba pasteur s'il vous plaît bo sunga biso. Bo sunga biso. Il y a entre autres que oh déjà ba sungami na molimo biloko abongo peut-être bazo telemelango ba kokipe ko boya na ba kokeni. Mais ça de plein déjà oh pe bazo landa na sima biloko wana nanu ba sosoli te. Jijime ezali. Mukona suka jijime ezala. Pasteur ko sambisa ma combien de fois par rapport à mon dimi yo zoteya. Teya biso o eza bo solo. Oh Bible lobi to sala. Koya ko pesa biso
babiloko nozoya nango opesa yango baforme na baargument oyo ezanga mitu makolo eza mpe biblique te tolingi yango te bosunga biso. Comment se fait-il ligorodo abimi na nzoto mutu avandi wana serpa abimi na nzoto mutu avandi wana et pasteur alobi ke milimo mabe abimisaki siko serpa na vivaki na nzoto mutu wana pendant combien de temps pe azalaki mutu aza vivant ligorodo eza vivant et puis abimi aza vivant mutu aza vivant sans embuscade. Non, même biso toza ba médecin te to tuna ta médecine soki esalemaka nzoto ndenge nzambe asali yango même ozwi déchirure ana linzaka il faut qu'on mal à l'aise. Même ozwi déchirure en moke na linzaka il faut qu'on mal à l'aise. Même épicranie tant ba infirmier bazwaka biso sang toyokaka mal à l'aise. Mais comment se fait-il eloko moko ya libanda boy ekota na organisme muto avanda pe pendant combien de temps avant dire ti tango le pasteur a koya ko sa délivrance abimi vivant peut au monde vivant. Est-ce que ça c'est spirituel? Bosunga biso basai na nzambe bosunga biso. Merci maman. Nzamba pambola kombo nani? Maman Clarisse Kalesha Tulina. Maman Mbote. Mbote papa. Tokoyi koyeba kombo? Maman Yvonne Ngongo. OK, maman Yvonne Ngongo oza chrétienne hein? Naza chrétienne. OK, ça tombe bien maman ndengo ndimi biso vérité ou réalité to solana yo. Tolingi toyeba maman Yvonne lecture nini yo lelo zo sala tant tozo la confusion na kati église point de vue na yo eza nini bonanga confusion e koti na kati église ya liboso basali na nzambe bato bakoti si confusion puisque tozo ko qualifier koyeba où sont les vrais où sont les faux. Confusion e koti na ndenge nini ba serviteurs, nos pasteurs, nos bergers, babitiwe bisoka na ba choses matérielles. Ce qu'on a, ce qui est matériel là, ba tu ba ko kala susu koye ba vérité, profondeur ya nzambe te. To vandi lokola to vandi likolo, to vandi les sur la parole te. To vandi sur la sainte doctrine te. À cause des batailles na biso nos bergers nde baoyo basali ke mwa mbeba wana écoute concernant ta kolata ya ba jeune fille les appelle l'acheter quand c'est toujours l'acheter hein moi tolérance eza na berger mosusu peut-être aza na ye na bandimi ebele te asalelaka doctrine yake epa na nga kitambala jipa mulai mais à cause yake alinga clientélisme akobanir doctrine pour na ko adopter la kinoiserie. C'est tout ce que je peux merci dire. maman siko toliro opesa na ba jeune fille beaucoup plus na elate lieza nini ba jeune fille en Christ bien sûr ba sœur jeune fille en Christ. Ce que je peux demander, la prise de conscience. Baeba ke nzoto ezelo kwa tekati. Dede na l'église na biso bazala pe bien encadré. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Je crois que ensemble touti kolanda bomoni ndenge nini beaucoup plus ba maman oyoyo na pasi na motema mutu na mutu apesi point de vue na ye vérité ou réalité tokozalaka zalaka kawana terre à terre maloba na nzambe eteyama na ndenge ba directive ezali ko uta epai ya sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth comme déjà na suka ya émission na biso mais tokoki ko chite boete sans pour autant tozong cela invité na biso oto yambaki ndeko Medar Mbonde Olandi bandeko ndenge balobi par rapport à la première partie oyoyo en résumé lilobani nozana yango na onion soto solo li lokola ba confusion lelo yo na kati église beaucoup plus na moni première partie o to lobeli kaka aspect ba prédicateur. Oui, pourquoi na première partie to lobeli aspect mingi ba prédicateur parce que ils sont ceux-là qui doivent porter la lumière, enseignement, la parole. Alors, peuple, il y a recevoir. Parce que la Bible lobby, on donne ce qu'on a.
moto na moto akopesa oyo yaza na moto. Si toi tu n'es pas enseigné, tu vas donner quoi? Yango tozomona même ba fidèle scandale ekomi kosalema ba confusion wana tozali komona ozomona bato na même assemblée bazali copain copine na même chorale ba chantre bayemba na nani bazolongola bazemi bazali na vie ya ba masturbation et komona na kati ya même assemblée ozomona bescro ba miyibi hein. Donc dans la carte église escroquerie la Bible est d'abord l'église ezali image à Christ. Christ est saint. L'église c'est l'image de Christ. Parce que avant toujours qui n'est pas dans la chute mais au lobby copinage c'est quoi avant ba la serre robana mbala moko na libala te au moins copinage. Non. Copinage il faut pas. Des parenthèses jamais l'église quand Jésus avait non mon frère te bazo bandana fiançailles wana ezali tango yozo senga loboko ya mwana mwasi bozali malgré fréquentation rapidement pour ça la parenthèse bokoki se connaître jusqu'au le jour où vous allez verser la dot au yoba droit ya ba famille. Mais appelle c'est moko rapidement toujours na kati parenthèse balobaka ke basombaka sapato na kati emballage te ba mekakata lokolo moko. L'ICC wana eza na monde. Le monde qui utilise l'ICC wana ce n'est pas dans l'église. L'église ne peut pas vivre le monde. L'église est censée de montrer d'apporter la lumière au monde. Jamais. Et si on tabango et que quand on a or Bible ezo signifier ba ndimi ya bantaba ba kokota na royaume te. Ntaba kokota na royaume te. Or l'église ce n'est pas un endroit où on ne peut pas garder le bantaba. Or mwana na nzambe oyo authentique oyo azobanga nzambe il doit se préserver l'homme comme la femme jusqu'à le jour où ils vont verser la dot. OK, tokani parenthèse voilà si qu'on a confusion dans l'église osa toujours na maloba il y a pour résumer encore pour la deuxième fois et puis il y a repé sa conseil. Yango eloko na lobi parce que to lobeli beaucoup plus ba prédicateur. Tu comment on appelle na monio toucher ba chantre tout yango moni pe parenthèse na ngao na kanyango kotala sur tous les niveaux. Or un chantre il reçoit de la part du Seigneur, il glorifie la Bible. Donc déjà wana nenge toko ko comprendre pe na ba chantre bazo me ma confusion. Bango pe bazo me ma confusion chaque si kotala yango parce que na bakati ya ba église yango ba komi ko benga yango ba ministère. S'il faut kotala ba ministère evra nyonso na kati ya ba église quand il y a une grande confusion. Ba or na Bible tika ko mona protocole te. Même ba protocole a commis protocole ce qui protocole à pasteur azobima na pasteur. Ba même soi-disant même ba conseiller. Est-ce que un conseiller et un ministère mais va créer yango et comme un conseiller il va nous porter quoi certainement tout monde qui na deuxième partie makambozé belé et ça ming donc hormis ba prédicateur ba biloko belé pezali ba fonctionnement na yango ba fonctionnement na kati ya yango tozomona confusion pour lui qui na kati église koti un rendez-vous na deuxième partie conseil ya mukie par rapport ya première partie auto lobeli beaucoup plus ba prédicateur ba nzambe ba comprendre yango noir sur blanc ndenge tangi na makomi ete mosali na nzambe soki lobi alobaki o lelo ekomi a to hier alobaki a lelo ekomi o balanda yete sikoyo toli po uti déjà pour résumer na bandeko nyonso o balandi biso mingi na kati ya province ya Bakongo vraiment kuna na boma baboma tracien conseil nini ndeko meda uzana yango ya kopesa même ba matadien pourquoi pas ba kisanto pe oyo nyonso bazali na kati ya province ya Bakongo par rapport ya thème o tolobeli confusion dans l'église conseil ya mukie ndeko molingo mi yo mutuzali kolanda ngai conseil na kopesa yo
ndenge nkolo azo koreproche église ya Éphèse na Apocalypse 2 verset 3 na 4 obandaki bien zongela bolingo ya kala ndenge obandaki ndenge otikaki mokili mpo oya epai na nkolo okomaki na amour ya nkolo oboyaki mpenza mokili nyonso ya mokili ekomaki mabe donc tala kaka ndenge oyo obandaki mais sikoyo oyo nyonso oyo oboyaki kala obandi kozongela yango ndeko ozomona te ke non il faut ça la rétrospective vie na yo oyo obandaki nango na vie chrétienne na vie oyo oyo kokoma nzambe basabitue na ete yo moni ondi osabitue na nzambe nsima obandi kozongela bavie na oyo ya kala attention oza déjà na point ya koglisse zonga na nzela nkolo alingi yo lisusu et donc moyen c'est le moyen humilie-toi sur la croix et le Seigneur est fidèle juste pour te pardonner. Pour comprendre yango vraiment conclusion na ye et salami na kombo ya nzamba mpungutulendo le Dieu tout puissant, mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Émission na biso 1 heure na quelques minutes yango yoyo et komi na suka bomoni comment intervenant on a yambaki ndeko Médard Mbonde apesi ba point de vue na ye oyo azui na makomi na nzambe par rapport ya ba réalité oyo nga na soulevaki bolandi pe ba mama oyo ba intervenir vérité ou réalité vision yango wana tokolobelaka ba réalité nyonso to comparer yango na maloba na nzambe. Merci na email TV pour la visibilité oyo émission gratuitement. Merci aussi na bandeko nyonso oyo bozali ko dupliquer ba support sans pour autant ngana babino bozali ko kabula yango gratuitement. Malheur na bino pe oyo bozali ko teka yango. Que Dieu vous bénisse ba londonné nyonso pourquoi pas pe bandeko nyonso oyo tozali na bino na kati ya ville province ya Kinshasa. Que Yahweh vous bénisse. Tokutani na deuxième partie calamité toujours na même thème confusion dans l'église na invité na biso kaka oyo to yambela kibino lelo na première partie. Merci na toute équipe technique oyo yo et accompagné biso. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Tout à comme on a aveuglement de plus en plus, c'est parce que ba nzambe balingo tanga maloba nzambe te. Eza ba loi kabbalistique. Eza ba loi israélite. Ba nzambe ba Israël. Alors que Israël le lona yesu baza la relation te. Parce que baboyi kondima ye lokola Messie, baboyi kondima ye lokola nzambe. Hébreu alobi sibiso ngona Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 7 à partir verset 12, verset 18, verset 19, Bible yebi sibiso ke ba sacerdoce là ici eboyani. Plusieurs serviteurs soi-disant de Dieu sont aujourd'hui plongés dans le mysticisme. Ba loi ya connexion. Ozana ba preuve. Mosa na nzambe pour introduire bazo senga ya somba chenette a somba gourmet. Bien aimé chez Maléry, na dénoncé que na émission uti koleka. Biloko Dieu donné sina ya salaka. Ezaka yemo côté. Ah tu ko na ba big prophète Emmanuel Lumbu, baza inclus na kati. Tu ko mona ba Neema Sikatenda, baza na kati. Tu ko mona plusieurs sortes de prophètes. Ba prophète Joël Francis, n'en parlons pas. Baza ko bisa ba unité na ba appareil. Baza ko bisa ba mbongo ba transport na ba poche. Je me suis posé la question où est-ce que na lo na ba comme ko sala ba unité à Vodacom, ba unité à Airtel, ba unité à Tigo, où est-ce que na lo na ba comme ko frapper dollars, tu vas frapper francs congolais. Tant que vous avez côté, bino na bo sosoli bonganga na nzambe te. Bongango bango bazenga ba memela biso lo na église. Ne rien d'autre que la sorcellerie bien-aimée. Ne rien d'autre que le mysticisme. Ngana ebisi bango boye. Lokola bozongi na kati ya Lévitique, botika kombo na Yesu kimia. Bozonga kotumba banyama. Batu bayaka na banyama botumbaka pona masumu na bango elimbisama boyebi ke Bible lobi soki mwasi aza na ba période na ye na sacerdoce lévitique akoki kosangana na batu te esika akoya ekomi empire mais biso lelo baso baza na ba période batiaka ba protège na bango pe bayaka na ba église na biso. Alors commencez à les chasser maintenant parce que vous voulez retourner na sacerdoce lévitique, commencez à les chasser. Donc de plus en plus de pasteurs sont dans les aveuglements. Baza na kati aveuglement profond, aveuglement total. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.